na yo kombo na yo nabat bituma nyonso kunolonga osalaka ndenge nini ye bakangami bamona loboko na yo kombo na yo nabat bituma nyonso kunolonga Yours amor sanctuaire, yours amor sanctuaire, yours amor sanctuaire. Topokani na mutote, Yahweh. Yobonga na bonzambe, Yahweh. Chantez avec moi. Yours amor sanctuaire, yours amor sanctuaire, yours amor sanctuaire. Encore plus fort. Yona, yona, yona. Hey. Ah, yobokani na moto te. Yahweh. Ah, yobonga na bonzambe. Yahweh. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo, na bonzambe na yo, na bonzambe na yo, yobonga, yobonga, Yesu yobonga, Yesu yobonga, kisanga lelo na bozindo, Hallelujah, kisabati na bozindo, Hallelujah. Na bozindo Yahweh mima bakola na bozindo Yona, yona, yona. My God, balance les mains, louez le Seigneur. Il est digne de louange, il mérite. Yokokani na moto te Yobonga na bonzambe Yona, 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 Shalom, peuple de Dieu. Nzambe apambola biso lola emona yo yom tokoti na programme oyo okoti pamba te parce que nzambe ayebi nzambe alingi yo yango nzambe permettre okota na tango oyo nzambe apambola esiko zwami toko bondela esiko zali pepe bondela yebisa nzambe wana sunga yo to bondela ngana yo ensemble. Seigneur, topesi yo merci pour nzambe to pamboli yo to tiki moma ona maboko na yo molimo mosantu pambola biso bikisa biso touche bandeko na biso ba o baza malade ba bikisama ba o baza abati baza la consoler to tiki moma liloba na maboko na yo tika te liloba o etouche mitema ya bato pezo place na kati ya mitema ya moyini ya monde des ténèbres plein nos ennemis abongisi contre biso ba flèche diabolique satanique ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Mais grâce pe faveur nous accompagner biso pe bande ko nyonso bazolanda biso na kombo na Yesu. Amen. Bela mezama pambolo kola pambola yo neto lobaka partager message eza pona lokumu na nzambe ye kola na ko partager message eza malamu mingi nzambe wana komona yo akofuta yo akopambola yo ya mingi ya koleka. Amen hein? Vraiment nzamba kanisela yo nzamba bakisela yo ya mingi ndengi tozoloba tozana tango na biso ya malamu nzamba pesi biso apesi nga na yo kala mingi te tokoma na décembre na baki yango ke nazo kolobela pona bénédiction
na kolobela mingi pona bénédiction ke nzambe wana alingi apambola yo alinga pambola nga vraiment tolingi changement na bandako na biso tolingi visitation tozana besoin nzamba salela biso ya so tozana besoin tokutana na nzambe tozana besoin tomona loboko na nzambe mingi lelo bazomona loboko na nzambe te bazo se poser ba question qu'est-ce qui se passe na ba vie na biso ndeni tozomona loboko na nzambe te voilà émission yango to bandi na lobaki ke 10 décembre avant to koma le 31 décembre nzambe aza capable ya ko visiter yo nzambe aza capable ya ko pambola yo nzambe aza capable ya ko pesa solution na ba situation na yo oui ya solo toza vraiment na tango na pamboli tozomona ke mikolo yo nzambe alobi na nzana mosali na ye nde toyoka message ya lelo nzambe alobi su na nzana mosali na ye na lobaki ke to se confier na ba prophète ndenge bible zoloba na te ya kango na biso ki to se confier na ba prophète to kozala na récite na ba makambo ebele tala muto omona mwasi ayoki ayebi ke na Israël elobi ko eza atie confiance na ba prophète abi bokende kuna atindi muto aza na lepre alobi kende kuna na manoko bika ba prophète baza nzambe alobeli biso suna nzela na mosali na nzambe ete tokozala na jeûne et prière ya 40 jours 40 jours eza recommandation ya nzambe nzambe aza na besoin to bondela pona kana yo pona kana nga na nzana ba prière wana nzamba ko sala makambo ebele na nzana ba prière nzamba ko kwesa ba démon na nzana ba prière nzamba ko visiter biso bene mena ebi ngozala na ngozolanda nga ensoza na ba situation moko ya pasi ba situation moko difficile ya modèle ebele mais nzamba bosani ote nzamba tindi message na nzana ya mosali na yeke to banda ko bonde to kota ba prière pendant 40 jours 40 jours tozana na prière jeûne et prière to bandango le 29 octobre année oyo 2018 si le 7 décembre jeûne et prière tozana nango nde na lobi alors le 8 décembre tozana un grand célébration to sala culte moko soit to sala milulu moko o wapi to ko yamba basai na nzambe ba ko uta libanda o ba ozape lipamboli pona biso date ya le 8 wana ezali date moko ya célébration ya action de grâce ko pesa nzambe merci na ndenge nzamba bateli biso akomisi biso lisusu na 2019 pona ana kondimaka na yo nanga tozokota na 2019 donc topesa penza me merci na ndenga batela ki biso de janvier ti tokomi pe décembre tokokumisa nzambe na yango wana esika tozali tolanda message muke oya bandeko na biso tozala na bango ensemble le 8 décembre à partir ya 15h juste ti 19h na Ekdale Shirka donc ezali ofele ezateke bafutisi bato bakofuta mbongo te yo yakanga na yo to adorer nzambe to kumisa nzambe donc avant prédication avant exhortation lelo na lingi to landa pe to kabandeko na biso ba invité na biso o ba uta France ba na message muke ya kopesa pe yo ba na message muke ya kolamusa lisusu o la mukapoto za l'ensemble to bonde la nzambe ensemble milimo mabeke tika bato bazala délivrer nzambe sala kisi biso makambo ebele esiko zali kolongwa te zala wana landa petit na suka okolanda pe message siko na lingaki bomoka mboka sunga biso alekisa image moka muke ya bandeko na biso oyo toko participer na bango ensemble toko adorer ensemble nzambe o nzamba tia bango likaba koyemba le 8 décembre na église Ekdale Shirka église Mepsa na Stockholm na 15h jusqu'à 19h juste kola pambola bino tolandi muke message na nzana bandeko na biso na tike sika epai na bo moko ya mboka papa mso momo asa msana nzama pambola biso tolandi biso nyonso haleluya za nzambe Yahweh,
Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. On le Kumunankolo, Boya et Belé. Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce, de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na babulami, tuimbe yepoa, mulami. Boya tokumisa Nzambe. Abenga kangana kombo, aebi muzindo ya motema. Baligo surtout bavandi na Helsinki, baligo surtout ya Danemark, baligo surtout Norvège. Donc na Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokumisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka, frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango, nous allons entrer gratuit. Par mon fou de mon mésaté, où il y a Ebele, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni, rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, Azanzambe, Azanzambe, bien aimé. Eza esengo ko adorer Nzambe, eza esengo ko kumisa Nzambe. Vraiment, Nzambe wana kozala lokumu tango tokokuta na ensemble, to bondeli, to gêner, après to bandi ko kumisa Nzambe ensemble. Pe ko binela e ko yembela etala msusu banda janvier ti décembre, hein, au continent en profondeur makasi te. Lucas Sikoto Kota. Amen, amen. Tango oeza tango bénédiction, bien aimé. Partagez message. Nzamba pambola bande konyoso si bakoti. Bande konyoso bazo partager message. Bande ko baza ensemble na biso. Bande konyoso oyo ba lingi Nzambe wana. Bien aimé, yebisa bande ko mususu musala na Nzambe ezo continuer na ko salama pe Nzambe wana zozo lokumu. Kola pambola biso nde tozoloba toujours kozangisa te jour wana le 8 décembre. Rendez-vous zamoko le 8 décembre o wapi toko célébrer toko kumisa Nzambe na biso po etaza malamu. Bien aimé ta eza mabe soki Nzamba la musi ona butunde na lobaka eza pono bondela. Yesu la musi ba disciple balalaki ayebisi bango bolamuka parce que ta eza mabe. Pona nini azaki muta révélation ayebaki déjà que ba ta eza mabe. Ayebaki déjà que temps eza mabe. Yesu azaki muta révélation za muta ba prière. Soki muta za muta ba prière akoza muta ba révélation Nzambe akobanda ko révéler.
Sous-thème nanga na nango lelo tozana programme Jésus-Christ notre médecin, to biango bien. O wapi to pambola maka to bikisa maka. Sous-thème nanga na nango lelo ezali la force de la prière. To komona force ya prière, ndenge nini prière esalaka. Nzamba pambola bien aimé oyo sokoti vraiment bana ngai nzamba pambola bino, nazomona bino, nazozo esenga komona présence na bino kati na sika oyo, ndenge bolinga nzambe nde bokumisaka nzambe na bino, pe na yebi ke nzambe nazo salela bino, yango moni na célébration oyo ba témoignage ezale belé. Ba témoignage ya bata maboma babika, ya témoignage ya bata maladi babika, ba témoignage ya batu baza ba souci babika, ba témoignage ya bata ba sida babika, ba témoignage ya bata ba cancer babika, ba témoignage na ba témoignage. Yo poso za na besoin témoignage banda histoire wana na Nzambe. Kozangisa te na milulu oyo pe na jeûne et prière oyo ya 40 jours toza nango. Ya na bita eza mabe. Tant oyo moyini asepelaka te bana Nzambe ba pambolama. Ba décembre ba mois ba décembre ba novembre ba janvier ba février diable ayaka kobundisa makasi. Ndongo zolandanga ndenge zolandanga na ndako na bien aimé oyebi koza pe na bitumba. Oza pe na bitumba mais ozo comprendre te ozo ba pesa kokende te mais luka Nzambe yaka to bon de l'ensemble. Toza na 40 jours ndenge moto na Nzambe na bike Nzambe a révélé moto na Nzambe ndenge a révélé ki Jésus a révélé to mona pe na kati na Bible ndenge a révélé Mosai na Nzambe awa na mokanda na Ezekiel to komona ngo a révélé to bana Nzambe apôtre dit de Kenza chéri na a révélé le bike to bondela 40 jours ya jeûne to bondela Nzambe akosala bene menga moko nde na zabwe na Nzambe azo révéler nga pe ba makambo ebele esprit de mort tozo mona ba esprit de mort na mboka tozo mona ba blocage ba makambo ebele Nzambe so atindi ba prophète ne ba bondela atindi message esengeli totosa eza na tina bien aimé. Na yebi temps zo le kalanda kunote na yebi situation zo le kanangote ba difficulté na yebi te menali na yebi so eza na Nzambe moko o alobi to bondela ngana ensemble peut to adorer ngana ensemble parce que 2019 et kokokana te na 2018 oh yo rataki na 2018 na 2019 et que pesa mela au nom de Jésus. Alléluia. Si to bandi déjà donc to bandi déjà makambo na biso a prière to bandi déjà. Oh, elelisa kio na bane passé wana. Ane asika po jeno au monde changement au nom de Jésus. Alléluia. Nzamba pambolo siko zwamio. Nde na lobi Mosai na Nzambe Nzamba révélé pona to bondela parce que azomona déjà danger, azomona ke ba Nzambe faut ba pambolama, diaba ngai ba bénédiction na bango, diaba nga kota a détruire ba vie na bango, diaba nga kota détruire ba mabala na bango, habito bondela po muta lela te, po muta bungisa te to veiller. Yango moni tozana prière. Bible zotalisa biso na mukanda na Ezekiel bien aimé on a lingi to ko partager lelo. Diable aza motema mabe aza na sengo na yo te bien aimé. Diable akotaka na nzela na batu pona koluka ko détruire ba vie ya batu. Diable akotaka na nzela na batu pona koluka ko lelisa. Diable akotaka na nzela na batu pona koluka batu bakufa, pona koluka batu basuka, pona koluka batu baza na soni. Yango moni Nzambe a révélé ka toujours basali ne pe apesa ka formule ndeni tokoki ko sala pona to réussir. Oyebi batu kome bazo méditer mabe pona yo ane oyo. Oyebi batu kome bazo méditer kufa pona yo. Ya na zo bano okokufa te au nom de Jésus. A kufa longa na libota na okokufa te pe okokufisa te na kombo na Yesu. Oyebi batu kome bazo méditer mabe pona yo. Batu kome bazo méditer ozaka place moko. Batu kome bazo méditer okufa, batu kome bazo méditer oza maladie, batu kome bazo méditer o balate, batu kome bazo méditer o souffrir. Oyebi soye baza combien? Mais tangu o eza tangu ya ba distraction te, eza tangu yo luka Nzambe. Oyebi ba réunion bazo sala contre yo te, oyebi ba complot bazo sala contre yo te. Na ville ozalo kasi ba nyonso balingaka yo. Yo kasi ba nyonso bazo sepela na réussite na yo. Mais pour okwesa bango, pour olonga, il faut oza na révélation.
au bondela, au prier. Yokana mukana Ézéchiel chapitre 11 verset 1 à 7. Bible zotali sabiso. L'esprit, mon prophète Azokoloba. L'esprit m'enleva et me transporta à la porte d'orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazani, fils d'Azil, et Pélasia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans la ville. Bien-aimé, Zambe amemi motsali na ye ndenga amemi toma na Nzambe apotre dido pona kolakisa ye. Tala batu oyo na ville bazo méditer mabe. Tala bango wana oyo bazo méditer kaka kufa bavandi basangani 25 personnes. Awa Bible ezotesa na prophète ya bamemaki Nzambe azo révéler makambo ezaki na 25 personnes bavandi na kati na bango pe bato ya Israël bazalaki donc basali na Nzambe pe bazalaki wana ba chef ya Israël. Bazo méditer mabe. Bazo ko vanda bazo ko critiquer ba projet ya Nzambe bazo ko telemela yango. Ba boy musala na Nzambe kende liboso bazo ko telemela Nzambe bazo ko telemela ba prophète bazo ko méditer mabe na mboka. Obi batu kombe bazo méditer mabe pona yo nde na uti koloba wana. Bavandi ako bavandi kaka na liboso ya église ya temple wana pe bazoko tonga. Nzamba memi mosala na Nzamba lobi tala bato bazo méditer mabe. Oyebi batu kombe bazo méditer kufa. Balingi yo kufa. Oyebi batu kombe bavandi na ville, bavandi na mboka na yo place ozali bazo loka yo. Donc souci na bango kaka yo obongate na vie. Oyebi se baza combien? Bandoki o bazo sala complot contre yo. Bazo sala kufa na yo, bazo sala yo kweya. Bazo sala yo suka. Bazo sala libala ne suka. Bazo sala libala ne kufa. Bazo luka yo bota te. Bazo luka yo bala te. Bazo luko zo mukanda te. Bazo luko souffrir. Bavandi réunion. Ah, bazo ki 25. Oyebi bandoki combien? Na porte. Donc, tant que na porte na entrée, il y a temple. Tant que bazoko bima, bazoko mona. Tant que bazoko kota, bazoko mona. Donc, bazoko contrôler, on l'équipe de babi, on a ko bongate to kangiye. On l'équipe on a ko keliboso to kangiye. On a dit combien bazo méditer ma ben na ville pour na yo. Nzamba memi prophète alobi, tala bato bazo méditer ma ben na ville contre bino bango oyo. Ndenge nzamba memi mosali na alobi, tala batu mingi bazo méditer ma ben pour na bana na ngabo bondela. Ya omoni batu musu balinga biso te omona ka mutu we aina yo yebaka te pona nini nzoka yo obimisa mutu o yakanga ki lokola ntababona na liaye tango yo kasi ba vision boy ba prière ba 40 jours ce qui mutu azaki bakanga ki mutu mosa simbi ba machine akangi mutu moko boy eke ntoma ye prière 40 jours yo mutu bakanga ki lokola ntababona ne okoti prière eke oza délivrer est-ce que bato bakanga ki wana ba linga biso muto sa sima machine osepa na biso yango moni bituma basaya na Nzambe ezaka na mboka o ezaka nini balingi basaya na Nzambe te pona nini tozoko bimisa batu mingi na libulu na nzela na molimo mosantu bima na libulu ana na kombo na Yesu bimesika batiaki ona kombo na Yesu a partir à lelo na yako bimiso soki ba ko sekintaba na bango bonane na kati basinga wana na bimiso na libulu au nom de Jésus na kati basinga wana na kati malédiction na longoli kufa au nom de Jésus bandako bima na kombo na Yesu okokufa te okokufisa pete na kombo na Yesu. Alléluia. Okokufa te okokufisa pete. Ata malade yango esandeni nga na ekoloba na kombo na Yesu okokufa te okokufisa pete. Alléluia. Batu kombe baso méditer mabe pona yo.
bato combien bazo méditer kufa awa bible lobi nzambe amemi mosali na ya lobi tala bango malamu ndenge za boye meme bandoki mususu mboko si toyebi bango toyebi bino nzambe akotika ba prophète ne aveugle te nzambe akotika bango aveugle te yo mto oloka bana nzambe yo mto lingi te ba avancer yo mto zokanga bango sisa bango kaka posa prière na eko libérer bango au nom de Jésus nzambe akotika ba prophète ne bongo te sans révéler bango likam nzambe alobi na mosai na nzambe memi alobi tala bango ba faux conseiller ce sont eux bazo méditer mabe pe bazo pesa ba conseiller mabe na mboka bazo ko pesa ba conseiller mabe na mboka bazo ko ba pona ni to sala boy pona ni bazo ngisa boy nde bato bakomi na mboka pona ni babondela pona ni su bango ba ko fungu l'église si ko to fungu l'église to fungu sani na ta moko bar to fungu sa bar na discothèque basi na bino na bino ba ko bina baboteli bango basi baboteli bango mibali na bana to fungu sa église un jour que aider tant on a une situation difficile. Alléluia. Bien-aimé katina nkolo. Zamba lobi na mosali na nzambe na prophète tala bango. Bango nde bazoko baza ba faux conseiller na mboka oyo. Bien-aimé soko za na ba faux conseiller longa place wana. Soko za na muto azo banoko kolinga basai na nzambe te tala neti za na bato mususu na mboko. Oyinaka basai na nzambe na bato na nzambe seko za na problème. Nde ozoba révélation ndeni nzamba kolobelo ndeni aloba na nzamba sali na epe bandoki bavandi bazo méditer mabe bazo luka batalaka ndeni tokotela moto poison ndeni tokosambwisa ye ndeni tokanga munokone ndeni topesa mwa aneki ndoki ndeni tokoloka ye ndeni tolongole musala ndeni tosisa carrière na ye ndeni topanza église na ye ndeni tokoyiba étoile na ye bavandi bazo méditer mabe bible lobi bango wana zamba azotesa prophète alobi tala bavandaka pe musika te kaka na porte yango moni na ba porte ba ville leo moko foto kendaka to bondelaka na ba central wana ba centrum wana tozo bondela ba kota ba aéroport wana parce bato bakotaka to kendaka tozo bondela bavandi bazo méditer mabe munoko na bango kaka mabe. Ce n'est pas le moment et ça a raté basa la boy pona nini ko prier ce n'est pas le moment de prier comment yo ketele mais la prière soko yebi keke kango la bato c'est que yo zana likambu yo mto kanga batu yo mto zo détruire batu. Alléluia. Zamba lobi ba faux conseiller bien aimé na mboka na ville bibe zabazo be na mboka o tala bato amabe bango yo prophète atala boy na kati na bango moni pe na bato ba chef ya Israël alobi na bino pe bwana groupe bandoki. Alléluia. Bien aimé na minute yo nazo ebisa yo eza ya koinda donc kozana distraction te jeune to bandango 40 jours. Oh, tozo banda le 29 kozang sa te soko za musika tinda barakete tokobondela parce que nzambe sa telebisi so bandoki ya ville nzambe telebisi so bandoki ya mboka nzambe telebisi so bandoki ya monde plan na bango nzambe sala likam na ete sans a révéler pas na ba prophète na alléluia alléluia complot nyoso bazo salela yo année oyo o balobi ke okomona année prochaine te na eko kwesa ngo na kombo na Yesu ata basali complot basali makita contre yo na eko kwesa ngo na kombo na Yesu na bimiso etika baseki wana au nom de Jésus zala libre pe o banda ko vivre au nom de Jésus o simba kite année oyo avant le 31 décembre nzamba lo la pesa o yango na kombo na Yesu. Alléluia. Nzamba lobi na prophète ce sont eux bango wana nde bazo méditer mabe nzamba lobi na mosali na ya porte dilo likenza abi to bondela ya des gens o bazo méditer mabe contre bana nzambe bazo méditer ndeni ba panza libala na ye ndeni ba lesa mwana neki ndoki tala bato wana et puis nzamba lobi baza ba faux conseiller
Nana conseil akayo. Banda peno va na tongo, muta simbi na téléphone, azo bano ke kokenda ke église te, ko linga batanzambe te, azo kabololo na batanzambe, wana bien aimé na simana ye, eza Satan. Eza Satan. Eza Satan parce que nzamba koki ko pekisa mwana na eta sambela. Eza Satan. Yozo yokaye mena simana eza Satan. Alobi belobi, likamoni to sala bango. Hallelujah. Tozo kende, tozo continuer. Bibelobi, likamoni to sala bango. Nzamba lobi na prophète. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Nzamba ebisi prophète, makam to sala bango ango. Nzamba ebisi prophète. Omoni bando, alasi omoni bando ki mboka. Bando ki ville. Ne nzamba alasi ntoma na nzambe bando ki ville, même bando ki Stockholm. Ko nzambe alakisi. Omoni bando ki ville. Ndenge zaboy, bando ki mboka bangoyo. Siko nini yoko sala prophète, nzamba ebisi prophète. Prophétise, banda ko prophétiser contre bango. Et là, comme ça, to sala ngwana, toko banda ko prophétiser, ba prophétiser na munoko. Bien aimé munoko na yo na yanga ezaka pona otonga te, eza pona obondela. Abi prophétiser, banda ko prophétiser, aibisie, banda ko prophétiser contre makamu na bango oyo. Et là, comme ça, toko sala ngwana, ko prophétiser, donc ko prier, to telemela makamu na bango. Donc prophétiser contre eux bango bazoloba. Ce qui bango balobi ke yoko bala te, yoko bota te, yoko zakimia te, yoko sala délivrer te. Prophète Nzambe yoko telema. Banda koloba au contraire na o bango bakoloba. Banda koloba au contraire na ba plan na bango. Banda ko sala au contraire na o bango bazo kanisa. Banda ko sala au contraire na o bango bazo prophétiser à lokuta. Yo banda koloba. Bana nanga bako bala. Bana na Nzambe bako bika. Bana na Nzambe bako kende liboso. Banda ko pambola bango. Yo banda ko telemela o bango bazolo ba mabe. Telemela yango. Yango loko toko sala. Toko banda ko bondela. Toko banda ko bondela contre plan na bango nyonso. Toko bondela pendant 40 jours oyo. Contre ba malédiction na bango nyonso. Contre esprit de mort nyonso. Contre maladie nyonso. Contre envoûtement nyonso. Contre plan diabolique satanique nyonso. Toko banda ko bondela. Ndelo ko biso toko sala ngwana. Toko bondela, toko prier. Et que Nzambe alongisa biso na ba complot na bango. Nzambe alongisa biso na ba méditation na bango mabe. Nzambe alongisa biso na ba plan na bango. Ndelo ko biso toko sala ngwana. Alobi banda koloba yo pe tala bango de bavandi wana bazo Nzamba lakisi abi ce sont eux o bazo ko méditer mabe ba faux conseiller biso toko telema contre ba faux conseiller nyonso na mboka toko telemela contre ba ndoki nyonso toko telemela contre ba magicien nyonso toko telema contre bango pe toko prophétiser. Parce que Nzamba pesi biso puissance na maloba na biso. Eza moto bango baza bakoni toko zikisa bango na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Ah, bazika au nom de Jésus. Bazika na kombo na Yesu. Ba plan na bango ezwa échec au nom de Jésus. Yamba grâce wana lipamboli na kombo na Yesu. Bien-aimé atoza mosika na soko yebisa toko bondela pona yo okotinda requête na yo toko bondela Nzamba ko batela yo. Nzamba ko batela yo. Alléluia. Nzamba ko tika yo te. Nzamba ko zala na yo. Plan na bango nyonso eza sans effet. C'est le moment bien-aimé ya ko telema pe ya ko bondela. Ya ko luka elongi na Nzambe wana. Yako telema yako lukelongi na nkolo parce que aza Nzambe abongwani te. Haleluya. Pambola maisiko zali na eko prophétiser pona yo ne nazokoloba kufa etika yo malédiction etika yo envoûtement etika yo au nom de Jésus. Libala ezaki akokangama efungama na kombo na Yesu. Ba o balingaki ba bloquer libala na yo ba vandela ki famille na yo epanzana na eko zongi sango lisusu na harmonie au nom de Jésus Christ de Nazareth.
Alléluia. Musala no bakanga ki efungwama. Esika échec ezalaki akende susuzonga wana kozwa réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ba o bavandi bazo méditer mabe contre biso. Ba kolonga na bango te parce que nzambe sa lakisi. Bandoki bavandi bazo sala complot. Ndenge ni toko bebisa vie na ye. Ndenge ni toko kanga munoko na ye. Po ate ya kasusu te. Nzamba zo fongola ngo nzamba apesi puissance, apesi pouvoir. Alobi prophétiser contre bango. Alléluia. Et loko moke bangi sa ote. Parce que mikolo 40 jours toza nango ya prière. Ya jeûne au monde loboko na nzambe. Alléluia. Nzamba pambola yo, nzamba kanisela yo, lola emona yo e futa yo. Bible lobi na verset 13. Et l'okonine le cas qui bien aimé. Alléluia, partagez message kolamona yo. Et l'okonine le cas qui na verset 13. Bible lobi yoka siko prophète abandi. Comme j'ai prophétisé, Pélitia, fils de Béana, mourit. Tangu mosena nzambe siko nzambe ayebise moni bango bazo méditer mabe na mboka bango wana nde bandoki ya mboka bango batelemaka na porte bavai na porte donc bazo contrôler mboka na kati wana pe ba chef ya Israël bazalaki bato okutu prophète akamwa bi nzoka bino pe bozaka bandoki nzoka bino pe bozaka na kati awa prophète akamwa moni bi na kati na bango pe bato ayebaki na kati wana andibaki te soki nzambe amemaki wana te na esprit angaki koyeba bango te yango il faut ça muta révélation hein Bible lobi pona zonga na verset nanga tango prophète abandi pe ko prophétiser mbala moko Pélatia akwei akufi tangu nini moko na bango akufaki sur place ezaki tango prophète abandi ko prophétiser tango abandi ko loba contre bango tango atelemi bango bien aimé situation za nango ekosila tango yoko banda ko prophétiser tango yoko bondela tango yoko gêner tango yoko prier tango koloba contre bango malade que tika yo tango koloba contre bango passe que tika yo tango koloba contre bango pauvreté que tika yo. Alléluia. Tango ko telema obandi ko prophétiser de tango ano komona ke nzamba ko kita asali. Alléluia. Alobi tango kaka na bandi ko prophétiser Pelasi akwei akufi. Oyo ezotungisa yo ekosila tango yoko banda kobondela. Oyo maladie zonyokola o ekosila tango yoko bondela. Souffrance wana ba démon bakokweya tango kobondela. Ba plan na bango ekosimba te kaka tango yoko banda kobondela. Bible lobi tango abandi ko prophétiser abandi ko loba Pelasi asanini akufi akwei ba Goliath yo bazotungisa wana bakokwea tango koloba tango kobondela tango ko prophétiser tango biso tokobandaka kobondela situation que change situation zotungisa wana ekosila tango nini kaka tango kobanda kobondela. Alléluia. Tango kaka bandi kobondela Pélatia akufi ba Pélatia nyonso aneo bazokweya au nom de Jésus. Ba o bazo bundiso bazo sala complot na kindoki bazo sila au nom de Jésus. Alobi tango kaka prophète bien tango kaka na bandi ko prophétiser Pélatia pe aki muta Israël bien. Ciao. Hein? Ciao. Soit disant que Mosai na nzambe zoka ciao. Oya vrai te oya faux. Soit disant que moi na nzambe ke na église nzoka ciao. Ake église ake va na réunion bandoki. Prophète atala babi oh Pélasia. Ah, oh pena ba grand chef à Israël. Ah bato yo. Nzambe na sa bango ni nzambe asakola. Prophétiser. Ozana moto.
Tangu kaka bandi ko salango, ko prophétiser, ko loba, ko tina maloba moto, ko prophétiser contre bango, na misala bazo ko loba na, ke se bino bolingi biso to kufa te ke zongela bino ba mako pelasia akoi. Akufi. E bangi sina prophète kaka ndebwe, kaka bwe bango balinga ki po na bino, siko ezongeli ba. Bele meba ono so balingi kufa na yo, ezongela bango na kombo na Yesu. Okokufa te okokufisa pete. Lokola mosakoli na lobi yango pe na beti caché na kombo na Yesu. Alléluia. Azanzambe bien-aimé, abongwanite, année o eza année à lipamboli, eza année à bénédiction, eza année à changement, eza année à lobiko. Ni les autres tungisa yo. Prophète abi tala ababi tanga bandi ko prophétiser. Nde nabi munoko na biso ezaka pona kotonga te, pona murmure te, pona kofinga te, ba situation za mingi grave ya mabe esengeli to banda ko prophétiser contre bango. Nzamba ebisi prophète prophétiser. Bonde la loba. Bango bavandi wana bazo loba, bavandi bakangi minoko te, bavandi bazo loba contre yo. Yo pe loba contre bango. Alléluia. Nzamba pambola yo esikozwami. Na lingina talisa yo ke oza mutali pamboli o nyasa zoluka vina yo akokweya ane oyo. Nzambe sa révélé biso na nzana mosai na nzambe ke to bondela. Ba o nyoso bakangaki bango nde na lobi on tabana bango. Oza lisusu wana te. Oza wana te. Tela Mardoché bien-aimé. Basele ke pe complot ndi na bata basele na avion ata basele na bandako ata basele soki wapi etali bisote tala Mardoché basele ke pe complot basele le complot yemo kaka te na famille na yemo bimba peut-être yo pe ba démoncer basele complot na balia yo balia bana no balia mobali na ba détruire bosolo na ba boto la pe ndako na yo tango kokufa le ba koti na kati ya ndako na yo Mardoché basele ke complot na famille na yemo bimba ke ba kufa. Mais Mardoché alonga ki aman tango nini. Alléluia. Mardoché alonga ki aman. Mardoché na Esther na famille mobimba. Balonga ki aman tango nini. Tango bazwa ki kaka décision ya jeûne prière. Alléluia. Tango kaka bazwi décision ko bondela. Aman akwei lokola pelasia. Akwei na libulu oya tonga ki yemoko. Akotisa Mardoché akweya yemoko kaka tangu bazwa kilikanisi ya kobondela amana lobi ane oyo Mardoché akokufa ane oyo Esther akokende ane oyo Esther akovana suna trône wana zo sepela te ane oyo ba juif nyonso bakokufa Mardoché atela lobi nzambe alola biso tolingaka na biso kufa te biso tozo prononcer kufa te nzambe biso tolingi kufa te oyo lingi kufa ezongela ye biso tobona biso kufa tango kaka Mardoché na Esther na basali ya Esther na batu nyonso ya ba juif o bayokaki babandi prière babandi jeûne tango kaka babandi prière na jeûne makambo ebaluki. Bien aimé, tango toko bondela, toko gêner, toko prier, situation ne ko changer, vie na ko changer, ndaku ne ko changer, kana yo ko changer, bana no ba ko changer comportement, mobali no ko changer, matrice na ko koma ko bota, e ko zwa mwana, e ko koka ko supporter, e ko fongwama. O ezaki akokangama, e ko fongwama, kaka tango yoko banda ko bondela. Alléluia. Tango tozo banda ko bondela bien aimé situation ne que changer. Babi Esther chapitre 7 9 à 10. Au moins que Mardoché pro complet so basalela ki wana e balukaki. Aman yemoka dindaki na libulu atimolaki pona moninga. Amane nyonso o batimoli libulu contre yo contre bana na yo bango moko ba remplacer yo bango moko ba banda kokota bango moko ba remplacer yo kaka nde na lo ba bondimi ameko sala mabongo na kombo na Yesu.
Alléluia. Oui, Mardoché na Esther, babondelaki. Babondelaki, bayebisi nzambe ke molimo wana ezongela ye moko Aman, parce que soko zobondela tolo ba toujours nzambe nalingi kokufa te, molimo wana bato na bazobundisa nga kutana na bango, nzambe kutani na bango, prière na bango zaki balinga kokufa te parce que Mardoché a tellement ki akina ko yebisa Esther alobi biso to kokufa te, tolingi kokufa te, il faut to luka solution. Baboya ki kokufa, soko moni Mardoché a tellement ki, c'est parce que aboya ki kokufa aboyaki ba complot na bango neno so Amana salaki atelemela ke ngwa bitenga na yiko kufa te Esther senga na biso pa na roi Esther le bezeli comme na kufa ngape na yiko kufa te ba boy ko kufa mais Aman lokola bana prophétiser kufa na ndaku nani nga kufa abeta kama masolo kufa abeta kama masolo batu badinda abeta kama batu masolo batu basela bango basinga mabeba kanga batu abeta kama masolo ya ko détruire batu nzama bilo kwa yo linga kango olinga ko prophétiser ale yamba yango. Si comme Mardoché na Esther babi biso tolingi vi to sani to kepa nzambe to bonde la ponza mabate la biso nzambe biso tolingi na biso vi tolingi kokufa te oyo Aman azo prophétiser contre biso ezongela ye batu nyoso eza na mulili eza na butu eza na moi o to yebi bango te bazoloka biso bazoloka bana biso bazo prophétiser mabe ezongela bango. C'est comme mutu azo sala prière à bongo. Bien aimé, yo mutu oyo zana misala ya mabe ke zongela yo. Ezongela yo, il faut changer. Ezongela yo, hein? Ezongela yo. Mardoché bona e kokufa. Alobi famille na epele bina kokufa na ngate ane o ata Amana lobi na kokufa te. Ese pa lobi ngape na bukonzi na ngana kirani na ngana kolonga pete na kokufa pete. Yo mutu linga esprit de mort ozo benga ngo lere nyoso Amana linga esprit de mort. Zwana o yango remplacer biso place wana nzamba lola ki prière na bango abi oui à solo au nom de Jésus na kombo na ngai lokola basengi grâce pa na nga balingi na bango kufa te ye wana zo prophétiser kufa azwa kufa mais tango nini Amana koyaki adindaki na libulu a remplacer ki Mardoché kaka tango Mardoché na Esther babondelaki kaka tango babondelaki ndevi na bango échangeaki même reine atikalaki na place na ewana pour na prière pour ceux qui babondelaki te balukaki nzambe te de susu nga za susu reine wana te kaka tango babondelaki pe Mardoché azaki na assurance tango reine azo peta bi na sona Mardoché abitala esengelo ke sona roi nzambe asalela biso grâce na nzambe asalela biso ata soso oyebisi roi te biso toyebi ke lesunga Israël eutata place msusu atokangi munoko nzambe azala ba porte msusu akofunga biso tokobika mais yokeba na libota no boya kufa mais biso toyebi ke tokobika po biso tolinga biso kokufa te biso tokoluka nzambe wana kosala Esther pa banga lobi ngape fona bondela bien aimé banga nzambe luka to nzambe to bondela yaka to bondela oza musika kota na biso prière to peso ba neni no bana ko bondela koloba te ke likambo ngo etalinga te etalinga ite etali yo Esther le moka sutuka bi ngape na kuta na roi esimba te tango ya begisi ngai te Mardoché abi soki osali yango te lisunga Israël eko uta place msusu parce que nzambe akangela kabiso ba porte te toyebi ne tobelela kai donc ndenge oza boye yeba ke ka yo oza nango wana oza na besoin de prière koloba te nde na toloba na ngai te ngana zana nga bien ngabwe te oza na besoin ya prière yaka to bondela. Alléluia. Bien aimé kati na kolo situation na yo eko changer tango ko bondela. Situation maladie ya bana na yo eko changer tango ko bondela. Tango toko bondela okomona changement na vie na yo. Tango toko bondela okomona bikamwa. Tango toko bondela okozwe sengo yo mto zaka sune sengo te. Tango toko bondela Jésus Christ notre médecin asa capable ya ko consoler yo, ya ko changer vie na yo. Ya ko détruire baini na yo. Quand est-ce tango toko bondela? Tana kati ya Biblia ezaki na mwasi moko babengi Rachel. Mwasi wana matrice ezaki akokangama. Matrice bloquée fermée. Mais matrice efongama kitango nini?
tango azaki décision ko bondela mais tango azaki na ba distraction zo sonisa mobali pesanga mwana azaki mwana te mosala na nzambe ayebisi ngana za na place ya nzambe te pona peso mwana donc luka nzambe bien aimé situation za nango yo mto za problème ko bota ozo bota te matrice o eza fermée et ko fonga matango to ko bondela tango to ko prier tango to ko gêner matrice wana nzamba ko fongola ngo yango na bandi déjà boy kaka lelo ba matrice e kangama wana e fungama na kombo na Yesu vina o eza ko kangama e ko fungama tango nini tango to ko bondela situation o eza bloqué e ko fungama tango ni tango to ko bondela musala o eza bloqué e ko fungama tango ni tango to ko bondela nyonso wana nzamba ko fongola ngo tango to ko bondela Bible ba pesi biso fongola soki to kangi na se na likolo ekangami soki to fongoli na likolo ba fongoli donc toza na fongola na nzana na prière to ko fongola ba mabota to ko fongola ba mabala ba délivrance que salama ba to ba ko bikisama ba via ba to ke changer na kombo na Yesu parce que toza na puissance wana pe apesi biso fongola wana ya wana ina yebisa yo mto koti na pokwa na lelo oza béni. Partagez message pour na bande ko mususu o baza na situation difficile na ka ba problème pe bazo délivrance ta bango na bike nzambe ako visiter yo pe ako visiter bango na kombo na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asa nzambe siko zalo pambola ma deja obikisama ba nzamba kitangolo ne na ndako nayo e soki kimeza kitex yamba kimia. Au nom de Jésus, na pekisi molimo a séparation, na pekisi molimo a kufa, molimo a malédiction tikabino na kombo na Yesu. Maladie tikayo au nom de Jésus. Ba souci tikayo au nom de Jésus. Blocage tikayo au nom de Jésus. Grâce na nzambe accompagné na kombo na Yesu. Alléluia. Azanzambe bien-aimé. Azana posa na yo. Alinga sa eloko moko na vi na yo. Alinga bikisa ko banda lelo deja neto bandi ba message ko landa kango ko zanga kango te. Hallelujah. Ko zanga ba message te nzambe alinga sa eloko asika na vi na yo. Azanzambe bien-aimé. Hallelujah, hallelujah. Nzambe malamu, nzambe malamu, nzambe bolingo. Hallelujah. Ko yebisa ngate nde batu mususu bazolo bawana nga azaka na problème na mutu te nga na kobondela na ngai te na tungisa na nga batu te na tuna na na nyokola nga na batu te na finga na nga batu te. Oui, d'accord, mais Satan ana mawana ote bien aimé. Satan taka batu mususu sele lokota zotonga. Satan ana souci note na yebisa loko moko yo mto tumbula kano batute osala kano le côté mais c'est ana kanda na yo oyebi Jésus asaki Judas ni na kesi ba pesaye kaka po mutema amso échanger kesi ba pesaye sani moko bazoko lia yeso asaki Judas le côté mais Judas kaka tomboki kaka boemba moko kaka esprit mabe koti na boma yesu yo sifo dai nzambe na lola asa ki satanine pour Satan penza a convaincre pe quelques anges mususu wana nzambe asala ki Satan ma benini ba pesie biloko nyonso mais kaka mutema mabe ya koluka ko détruire yo mtozo mituna ngana kota ngaba priete ngaba tumula ngaba tutena defaka na ngate na tonga ngate na inakate mais diable azo sepela kaka a détruire yo yango yaka to bondela yaka kozangisa te yo mtoza na Stockholm oza na Etebor ba place ekozala pona bino yo mtoza na Malmö oza soki wapi yaka tokobondela 40 jours wana soki nzamba pesi ota sokoza musika ozoko ya na ba téléphone tokopeso tokoriento mais chaque dimanche ekozala mie kozangisa kate parce que toleka pe na bantoma na nzambe na kati na mboka na Suède o nzambe a pambola ngana benga bango ba santu na nzambe selon ngai selon yo na yebite me pona nga baza ba symptôme de Dieu o ba koleka na biso pendant ba 40 jours oyo chaque dimanche to bazoleka na bantoma Thomas Penel akoleka Saint Thomas Penel akoleka Saint apôtre Nikes akoleka pe Saint Thomas apôtre Dido Chéri na nga koleka ngai moko mosala na nzambe mama Sephora na osala wana
pour na lokumu na nzambe. Bien aimé, tozo continuer na message na biso. Na lingi na talisa yo mtozo loba na olobike ngai na zaka na nga bien ya ona bike yo pe yaka. Na yebi ko zaka no mwana malamu tungisaka batu to finga batu to tonga batu te yaka parce que na sima na o Satan de mutatelemi pona koluka ko détruire yo. Yesu alobi ye nzete ya mobesu basali eboy bongo ya kokauka. Amen. Bongo ya kokauka. Ngana otoza nzeta kokauka. Esengeli toza na ba prière. Esengeli to bondela. Esengeli to luka nzambe. Po nzamba kata likambo na biso. Po nzamba pesa biso solution. Toti komone nzambe mo ka bina prophète prophétiser contre bango. Ne bandeli awa na mukana Ezekiel. Abitala bato bazo méditer mabe. Ceux qui nous ont fait le misu toko ye bate badon bazo comploter contre yo. Ane baso complot contre yo. Ceux qui nous ont fait le misu toko ye bate. Et sengeli nzamba fongola o misu. Lokola yeso mona te Israël bango ne sote ba bande ko mona mais prophète quand même a monaki. To sape na bantoma awa o nzamba révéler bango. Pelasi akoya ki akati ko ba je sur place. Ba o ne so bazo lukayo. Ba de tout libota na libala na ndaku na vina yo bazoko kwea sur place na kombo na Yesu ba o nyoso bazo luka yo bazoko dinda bango moko lokwa Mardoché na kombo na Yesu ba o nyoso bazoko ba de tout libota na yo ba ko limwa na mai lokola Pharaon na libota ne mobimba na armée na mobimba na kombo na Yesu. Hallelujah. Azan Nzambe bien-aimé. Na lingina yebisa milimo mabe ozo tungisa ezo longolo pongi na buto ozo kaba mvutuma bandoki eko sila na nzela na prière. Tangu toko bondela okozwa délivrance na yo. Tangu toko bondela okozwa kimia. Tangu toko bondela okozwa esengo. Tangu toko bondela changement ke kota na vie na yo. Toza biso moko te wana nde nazoloba wana esiko zali Zoka déjà sengo. Kozang sakate mikolo na ba programme. Jésus-Christ notre médecin kota. Le temps de sali kota. Kota kana ba programme to bondela parce que temps eza mabe. Tozo ko belela, temps eza mabe, kota to bondela ka. Nzamba ko visiter yo. Kaka pende ngozo ko tozo partager message boye. Nzamba ko visiter kutu batnyo so ba partager message lelo. Tika nzamba pambola bino lole futa bino. Kime kota na banda kuna bino na kombo na Yesu. Tobo sanate kaka tango prophète abandi ko prophétiser nde makambo sala. Kaka tango to kobondela nde to mona ba changement. Nde to za lobiko, nde to za délivrance, nde to pambolama, nde to kobala, nde to kobota, nde to za kimia, nde to za sengo, nde to kozala délivrer. Hallelujah. Vraiment nzamba lola pambola biso to komi na suka message na biso. Na azana message akopesa nde na lobby toza na message na biso kitoko toza na ngo kobosa na te biso nyonso tokozala wana pona lokumu na nzambe yaka uta no bamboka nyonso lingi na yebi ke nzambe wana akozala na akotika te uta bamboka nyonso lingi yaka place eza pona yo place ezali pona yo esika ezali pona yo nzamba mona yo lole futa yo na obondela pona yo mais avant na bondela pona yo yoka lisusu landa lisusu programme yom tokoti retard landa programme ya milulu toza nango le 8 décembre ya etikali soki 2 mois le 8 décembre na Egdale Shirka à partir de 15h 19h toza wana na MEPSA Stockholm po ba MEPSA za misato msusu na yetebo msusu na Buden donc toza na Stockholm bobo sanate na Stockholm mokambi na biso ka moko wana ntoma dido kola pambolao toza na ba musicien ya Suède toza na ba musicien ya biso wa ya Suède toza pena ba musicien ya France mais na lingi tolanda lisusu tolanda pona bandeko bakoti retard tolanda bomoka mboka koti la biso célébration na biso jour ya grande célébration na biso o tokozala pona journée wana ya action de grâce pona kopesa nzambe merci nenga bateli biso pelasi akoyaki na prière biso tanto ça tozo adorer nzambe dans bazo kweya na kombo na Yesu tokobina ensemble bien aimé momo ko ya mboka papa momo titila biso programme na biso
bango kutu balobi malamu kolekanga. Je pense que tolanda toyoka tobina mo ensemble pe tozonga na obondela pona kolonga na onte pona obondela pona esprit de mort etika yo. Alléluia. Nzamba pambola yo papa na biso momo. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebélé, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. Pendant le Kumunankolo, Boya et Belé, souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce, de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Boya tokumisa Nzambe. Abenga kangana kombo, aebi muzindo ya motema. Baligo surtout bavandi na Helsinki, baligo surtout ya Danemark, baligo surtout ya Norvège. Donc na Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokumisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka, frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango, nous allons entrer gratuit. Par mon foot pour mes athées, Bouya et Belé, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni, rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là. D'être là, ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, nzamba za malamu, nzamba pambola biso nyonso tokoti na poko na lelo bien aimé tomoni programme na biso le 8 décembre, naloba bien, le 8 décembre, le 8 décembre, donc toza awa na ba fa na biso, ba bien aimé na biso, kola za malamu. Tokoyoka banzembo nyonso aebisi biso toyoka banzembo nyonso o tolingaka wana na oyo lingo yoka wana okomi pe lobi mama Sephora ayembela biso nzembo tango koya soki pe lingo bina na papa kaka yo to sepela ta ba stress elongwa amen tokoyoka ba mo berger poninier pase boye silanga te na koma sije ya licholi tongo pokwa na lamuka na bondela ka venir bana. Alléluia. Toko yoka banzembo nyonso pona lokumu na Nzambe. Bien-aimé siko za ine na bondela pona yo. Eke Nzamba lola mona yo afuta yo. Yo mtolandi message.
so ozalaki na basusi nzambe apeso kimia nde naloba kokanisa mingi te puissance ya Saint-Esprit eza mpona kodélivre yo mpona kochange vie na yo mpona kochange ka na yo mpona kosepelisa yo susu aza nzambe oyo aza mpona yo aza mpona nga aye po abikisa biso na pokwa na lelo alleluya kozala na distraction te makanisi epai na nkolo nayebi situation na yo te nayebi ka na yo te me nayebi yesu wana ayebi situation no ayebi ka na yo aza capable ya kokonsole mpe ya kobikisa yo na pokwa na lelo bien aimé oza na programme na kati ya programme ya Jésus-Christ notre médecin oya bikisaka oya pambolaka na pokwa lelo bien aimé simba motema no esika ozali nazobondela mpona so ozalaki na blocage échec ezokweya lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sene na pamboli na pamboli bana na yo esika bazwami nzambe na bebisi plein ennemi na bavi na bango na kombo na Yesu misala ya Satan etika bango au nom de Jésus plein nyonso Satan bongisi contre bango ane ona mabota na bango ezala nile sans effet na kombo na Yesu mais grâce pe faveur et accompagner bango au nom de Jésus bazala guéri pe béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth to tiki pe ba programme nyonso toza nango na kombo na Yesu nzambe pambola ba servante de Dieu, pambola ba serviteur de Dieu nyonso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola biso nzamba pambola apôtre Moïse Dido Likenja chéri nanga kola baksela ya mingi nzamba pambola frère Momo, nzamba pambola mama Pauline na musala muneno salaka. Nzamba pambola yo mwasimo makasi, nzambe apambola ba sali na nzambe nyonso bakoti na pokwa na lelo. Nazo bosa na te nazo mona papa na ngai docteur Ezaï Saif nzamba pambola mosakoli mete nzamba pambola bino tolingi bino mingi nzamba pambolo mama Micheline kola pambola yo oza na katia motema servante de Dieu nzamba pambola sœur Tonita ya lolo que Dieu vous bénisse lole mona yo nzamba pambola yo sœur Béatrice Ndona nzamba mona yo kola pambola o mama Bea nzambe a pambola o sœur Godé nzamba pambola o sœur Tanda Diavova nzamba mona yo kola mona yo vraiment bande connaisse ba koti na pokwa na lelo bande connaisse bazo partager message nzamba pambola o sœur Gisèle kola mona yo afuta yo lola e mona yo vraiment na sepe na présence na bino pe bande konaso ba kotina ba ona zo mona bango te nzambe amoni bino pe nzamba lola na ebike esi akiti pona kopambola bino nzambe akobikisa yo yo mtoza malade yo mtoza la bakamo ko difficile nzamba pambola ma fille Sylvie nzamba pambola o sœur Godé nzambe amona yo na musala monene oyo zo sala nzambe apambola bande konaso ba kotina pokwa na lelo oyo nazomona na o nazomona te lola e futa bino nazana esengo vraiment ya komona bino nyonso sœur Natacha Kaluma Maria nzamba mona yo frère Victor Mukendi nzambe a mona bino apambola libota na yo abosa na te kopambola famille na yo vraiment merci pour la présence nzambe apambola yo ti belle vie Matondo nzambe amona yo lola e futa yo bande konyoso bakoti na ba ona zomona na ba ona zomona te vraiment tolingi bino mingi ndeko kapaterpila nzama pambolo so na prononcer mabe o limbi singai sœur bénie de Dieu nzama pambolo na mona o kala ma sœur frère Blessing nzama pambolo sœur Adrien Makambo grand frère na biso na France nzambe a mona yo pe mama Evelyne nzambe a pambola bino nyonso vraiment boza ebele kolo a pambola bino a baksela bino ya ming sœur Karine sœur Ticia nzambe a pambola yo vraiment tokomi na suka nzambe apesa biso kimia lola efungama pona biso ba fenêtre efungama ki pona Zakari efungama pe pona biso kokanisa mingi te tokende vers décembre na lisa bandoki toza susu te bakombo na biso eza effacé na makila na Yesu toza na grâce pe lipamboli ezotambola na biso toza na ba prière na biso toza na kati ambiance na Nzambe wana pe toko célébrer gloire na ye na kombo na Yesu na kanisi na pese programme na biso nyonso soko za na besoin ya contact na biso okoki
ko tala na bomoko ya mboka okoki kobenga ngai okoki kobenga ntoma na nzambe okobenga pe frère Momo na bomoko ya mboka ba programme na biso nyonso ekozala wana kobosana te tokobanda le 29 octobre mois oyo ti le 7 décembre tosisi mais le 8 célébration na biso o tokozana bandeko na biso ba frère Mbuta na évangéliste Thomas Lokofe. Nzambe a pambola biso lola e mona biso pe futa biso buteza malamu pona biso nyonso. Que Dieu vous bénisse na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse. Tokutemba la sima na kombo na Yesu. Nzamba batela bino. Tolingi bino mingi na lingi bino mingi nzamba mona bino lole futa biso. Voilà, voici votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofe. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie pour le Kumulankumu, Boya et Belé. Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour nous dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulani, Tuimbe Yepoa, Mulami. Abenga kamana kombo, Aebi mozindo ya motemo. Bademo surtout bavandi na Helsinki, bademo surtout ya Danemark, bademo surtout ya Norvège. Donc à Stockholm, le 8 décembre. La église même ça, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le monde maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous Panza Sango, que vous allez en entrée gratuit. Par mon fou de pour mes athées, vous y a épelé, ma papa, ma maman, vous êtes tous. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.
bolingo etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama etondisama na nkembo soki batindi nzemwa mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na eklise etondisama na nkembo soki batindi nzemwa mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na la mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela osalaka ndenge nini bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga osalaka ndenge nini bakanga mibambo na loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga